émission Nabino misala ya fachi mais on peut ce message moi pas président de la République na makansi oyo azui quand même ezaka ki s'insulter ba kimbateki ba makala ba bumbu ba sali banzela message ni on peut ça pas président. Ah bon na sengi nanu merci na courager ye président Lembate abanda ko sala ndenga sali biso asala pe ba commune mususu na yebi ke ba commune mususu pe so salama mais en tout cas nzamba pambula ye ndenga sali biso boy en tout cas ça bien à continuer kaka. Très bien. Merci beaucoup. Misala ya fachi. Koyoka batute kasi zala toujours na visionné. Oya malamu na souci toujours ya patrie et makambo oye panzana. Donc en tout cas infrastructure ndi yango muto sala ki peuple ya malamu, peuple emela malamu parce que nzela so eza malamu. Nyon en tout cas aux malamu. Eza œuvre sociale moko eza vraiment gigantesque eza bien donc président Kennedy Liboso. Misala ya fachi. Prophétique ça son temps oya ki sensu pona musala nzambe. Ki sensu nzela oza nini. Bon en tout cas et ben ça se passe kolongwa ki sensu poko mama tete transport 5 000. Ah tukoloba. Donc aller-retour faut d'abord 12 000 ba 14 000 poko bima beaucoup teza ki bien mais kojonga passe. Donc mais automoni yango tolobi mwana bilaka azara mwana bilaka po baleke bele bakokite lokwa biso toyebi fatinani yango zo sala biloka bo mais a continuer yango nde kaka maître Mabiza lobby ça veut dire a continuer lobby et que lobby belé mais biso pe toyebi ka yepe azana oye belé parce que mukonzi ya bakonzi on explique tout be mukonzi kimbango alobele belé pona ye ça veut dire azana bilaka na ye azana pouvoir na za pena ba mandat na ye ba bundise te ba tire kimia asala oyo asala pe wana ekeza malamu misala ya fachi. Oui, ngala mwana kisensu na koli na kisensu na botami na kisensu en tout cas tout ça vraiment na esengo vraiment makasi koleka kolanitsama oh Fati beto asali vraiment to na esengo komona a penza la kisensu na mulele prince ezala kite prince komi komona caméra pe kotie e awa en tout cas to na esengo pena Fati beto a continuer ko sala a sala su ya minene po prince oyo en tout cas beto na beto. Merci maman. Mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa. Na yango président de la République Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosela biso banzela moderne, azali kobomisa banzela pona ko faciliter déplacement ya population, booster économie locale, pe pona ko améliorer la sécurité routière. Na yango asali banzela ebele. Émission Nabino misala ya fachi tozali awa pona kolakisa bino partout président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oyo ezwi kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili réhabilitation ya Avenue Kulumba na Masina réhabilitation ya Alevert na Ngalema banzela ezali epele o mokonzi mboka sali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais bobanda rozwango awa na FM télévision partout misala ezali ko sala. Merci beaucoup bandi FM télévision quand ndenge tobisaki bino la nzela oyo e bandi na matete et place oyo e bandeli alors e ko suka awa donc za na chantier nanu basisi misala te donc misala suki awa donc place awa na za awa za quartier Kumbu donc na simalanga kuna eza wenze ya Kadi donc wenze ya Kadi za na sima awa to na quartier Kumbu na Kisensu donc nzela oyo et sukeli awa donc misala zo continuer ba continuer ba kende ti place ezo kende ko sukela ne bande wabige eke ti campus en tout cas vraiment merci beaucoup na président Fachi bandeko to tiki bino donc to bandi awa place misala sileli alors to zo kende to la sabino ti place nzela oyo e bandeli na matete boza la brancher to la sanon nzela place e bandeli en tout cas bandeko bo soutenir émission na bino misala ya Fachi moyen malam pour soutenir biso zaka ko aimer ba émission na biso ko partager en tout cas ko aimer ko partager ko commenter examala mingi. Merci encore na pasteur Jacques en tout cas merci pour la force au pasteur pasteur monter à malamu très sage ngami vraiment bengo pasteur Jacques l'homme sage en tout cas merci vraiment papa monter à munene oyo azana compréhension ya rosaranate a comprendre banane en tout cas merci beaucoup pour finir to continuer te faire radio tout là ça bande konzela oyo ninge bandeli ah ninge sukeli awa na place oyo e bandeli toleka
En tout cas, merci bandeko ya FM télévision car ndenge to ebisaki bino ke toujours la Sabino nzela o place bandeli nata se sukela place to wuti on place on nzela sukeli alors toujours ki nsko place nzela e bandeli donc nous boso mona bandako ya koto ndenge vi valeur ba mapanga koto ndenge vi valeur bandeko mususu ba sundola ba mapanga na bango bakima melelo bandeko bazongi donc en tout cas merci beaucoup na président Fachi merci bino mo bolandi ba interview ya bandeko nyonso ndenge ba lobby par rapport à Yanzéa na bango bandeko en tout cas pour soutenir chaîne FM télévision pour s'abonner donc on a pour ça bientôt ba s'abonner en tout cas pour aimer émission ou telle émission ndeko kozanga te ko ta j'aime na yo moi commentaire et ça la bien il va encourager biso bandeko musupe o bobi place présent azo ça misala soki bomoni en tout cas beaucoup commentarata beaucoup mettre dans commentaire que papa Fali une équipe Moma FM télévision beaucoup ma place pour ba ça la misala et ko aider biso vraiment en tout cas merci mingi na ba ndeko nyonso bo soutenir biso de loin merci na pasteur Jay Kafwa merci na frère Don merci na Douglas Tangaba depuis Paris merci na papa Robert depuis Espagne merci na ba pasteur nyonso ya Australie docteur Peter pasteur Mounen en Australie en tout cas nzamba pa molo vraiment bandeko awa tozana commune ya Kisensu donc oza route Kadi donc nzela Kadi yango yo awa tozana nzela na direction Moulele bato ba ba qui se soubebi aux direction Moulele alors le comme route Moulele malgré tout non ba inaugurer ngote ils ont un chantier en tout cas nous besoin mona bandako donc nzela ozaki impraticable ninga osaranate mais lelo na bokasité ya président de la République Fachi Béton a sali biso macadam route au à béton donc et bandi depuis ma tête ti place auto ti wana place bomoni de ceux qui non wana donc non ba cité bazo continuer misala bazo canaliser dans nous nzela pona mai ba osala ba caniveau minene bino mo bomoni donc toujours la Sabino vraiment nzela merci beaucoup na montar na biso les grands montards tozane comment on a papa les grands montards donc même ora na FM télévision donc abi na romema bino bena doucement malé mais po ba imboka ba mona vraiment ndenge misala zo salama donc oyo bozo mona liboso wana eza érosion ezalaki même moto ekolekate batu atala makolo kolekate donc batu bazoleka na difficulté au santé mais tala lelo mutuka utetemi dans likolo ya érosion donc basali pont ba canaliser érosion ba sécuriser macadam ninga au santé donc bino bozo mona na ba manima baza vraiment na sengo bazobula kitoko donc msala kitoko ninga au santé donc bino bozo mona nzela donc Moussa Ezo Sala Marara FM télévision to bisaki bino to lembate to continuer toujours na misala ya Fachi donc émission misala Fachi émission yo la Sabino partout présent alors ça misala surtout aussi na Kinshasa na bokasité ya Nzambe na ya pasteur Jay Kafwa to ça l'effort to qui vient na ba province pourquoi pas personne qui gouvernement peut moni boy et peut soutenir biso pour Moussa Ozo Sala rien que pasteur Jacques Nim dans un simana biso quand même na moi soutien pour nous soutenir chaîne OFM télévision. Merci beaucoup bandeko tozo continuer bandeko obozu biso sikoyo o tozana commune ya Kisensu na route Moulele la route Moulele yango yo bino mo bozo mona donc à béton totaki ko la Sabino bacho oyo bomoni eza bacho ya régie des eaux bazo kotisa mai na Kisensu courant de kota mais etikali kaka ba quartier musunu koti courant mais bazo sala alors awa bazo sala bazo kotisa sko mai donc bacho eza mai au deuxième érosion totaki ko la Sabino bino mo bomonaki yango yo ezali sika bitumba te ezali lisolo ya bana libota moko tata mama na biso Congo arrêtons les jets de mots pour que les soleils. Merci beaucoup bandeko FM télévision na sibino bozo mona oza deuxième érosion kuna to uti zaki première aso to yeto comme na deuxième
biso tokotoka sente suika kuna mais asu to okuta donc musala ezosamba kosakana te mais tomoni quand même habitant ya Kisenso bazawa toni papa aotala misala. Bonjour papa. Bonjour. Papa, excusez s'il vous plaît. Comment nani? Comme nanga Makiese, Papa Makiese. Papa biso toza FM télévision misala fachi to laksa partout présent ça misala. Alors le to kiti na Kisenso to biti papa oza habitant Kisenso. naza mwana Kisenso. Mwana Kisenso. Papa yipse sono to munu poto misani ozo salama. Place ezaki nini? Place oyo en tout cas ezalaki place moko ya kosakana te. Libulu ezalaki ya kosakana te. Mais grâce ya gouvernement tango na moni lelo ekomi boye. Donc grâce ya gouvernement en tout cas oseveli mingi ndenge ekomi boye. Po ezalaki boye te. Okoleka te. Mais tala ndenge ekomi wana tosepeli trop. Gouvernement a continué kaka. Bapisa sono nzela oyo ebandi wapi pe keti wapi? Ebandi awa na matete awo. Ebandi na matete, ebandi ko yati Livlar. OK. Ndenge tie boye ti Livlar. Très bien. Papa mate bana Kisenso baza libanda mboka. Bazo ebate ba omona kaka bambulungu to ti kuna liboso to moni asu to moni. Mais quand on explique biso oyo eza mbulungu babengaka nini? On appelle ça mbulungu nini? To mikano un peu comprendre po ba matete ba comprendre eza quartier nini? Place autoza. Bon, sikoyo awa nde bon ponga na vanda na commune. OK. Na commune alors awa na ebité soki quartier nini na ebité soki réside zo soki ndenge nini ba quartier nde za moi passe. Révolution quartier révolution. OK papa donc yo ça mona Kisenso mais koto commune. Kota commune. Merci beaucoup papa, c'est très gentil. Mais on peut ce message moi pas président de la République na makansi oyo azui ya quand même ezaka Kisenso te ba kimbateke ba makala ba bumbu ba sali banzela message on peut ça pas président. Bon na sengi nanu merci na encourager ye président Alembate. Abanda ko sala ndenga sali biso asala pe ba commune mususu. Na yebi ke ba commune mususu pe so salama mais en tout cas nzamba pambula ye ndenga sali biso boy. En tout cas ça bien. A continuer kaka. Très bien. Umela. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandi FM télévision na si tozo continuer to kuté pe na banchofa ba poro ya Kisenso tout mais kempe ko sona bonga ndenge zalaka ba jeune Kisenso ba miko mpe ko pesela. Papa bonjour. Bonjour papa. Tout monde vous a chauffeur? Oui, na chauffeur. Comment on dit? Comment on a pour Jérémy? Pour Jérémy. Oui. Pour aux habitants à Kisenso. Oui. Moi Kisenso. Toi Kisenso na commune Kisenso. OK. Pour exception non bino mutu aux amis tuka nzela o avant basa makada mezaki nene. Nzela man tout cas ma plein dans les arguments de oyo mona oyo do ya lokwa likolo ya 3e niveau. Donc ezaki dans li mama na libulu na ndemo sakanate. Ezaki na C. Ezaki mana C. Assez makasi dans tondima ko teke nzela ko sala maboye za likolo boye. En tout cas mandenge to moni maboye to pesa merci na mokonza mboka vraiment pour asali o ma esengela ke salama. Donc minga le baté biso to bantufa to moni nde nzela sa mi to sepeli pe to pesi merci na baenya so ba konditu ya mboka oyo basali procédure pour na nzela salama boye pe ba soutenir biso. En tout cas to pesi merci kimia na mboka ezala. Donc le lobby de commandeur et puis na car on m'a typé mais le bosso qui était pepele donc tu kala ma pepele awa na nzaki sensu tout ça mal l'aise très à l'aise na mai pe yango pe to mona bati o mai ezokuta donc nyonso vraiment to kumisa ma donc nyonso esala mama l'aise to kumisa mama kwa mboka na lolenge nyonso. Très bien. Merci beaucoup. Merci. En tout cas merci beaucoup Profina. Toute fois la benga Profina pour na la Sabino ke na kitaranga moti donc torana na Profina. Merci na pasteur Jay Kafwa. Toujours pasteur ko benga ko motiver ba conseil ba orientation pour la chaîne FM télévision na si mikolo bozo na FM télévision chaque jour toza en direct. En tout cas bande ko bo message na FM télévision chaque jour bo ba direct na bino ba émission kala kala ezozonga na FM télévision bande musu bo benga papa mama wana oyo azaki na zemi na émission na bino réalité à vie. Au papa non réalité à vie tozo yamba donc na tiki réalité à vie te bande bobenga ke papa réalité à vie zo légal sous non réalité à vie zali mais réalité à vie ba benga nga inde ko benga ba bande ko ba problème alors ndé tozana na misala ya fachi mais bozo so ba émission tout auto sana na FM télévision en direct na FM télévision 24h/24. Merci beaucoup tozo continuer na site tozu ban chofa bino siko bozo mona awa o ino se za ba cho ya régie des eaux.
donc eza bacho ya régie des eaux bazokota mai papa lobi na se awa déjà bakundi déjà bacho mususu awa donc oyo mata likolo kuna donc batie base nango awa donc oyo nyonso bomona oyo eza bacho ya régie des eaux. En tout cas président de la République azosala vraiment musala ndenge osakana te. Merci beaucoup bandeko. Tozo continuer na interview na biso toza na bandeko na biso bahabitant ya Kisensu na habité. Papa bonjour. Bonjour papa journaliste. Comment on est papa? Comment on a maître Mabiza Nsambo Christian. Maître Mabiza. Oui, maître Mabiza. Maître avocat. Maître avocat. Ah, OK, maître avocat en tout cas vraiment. Maître avocat tu habité aux habitants ya Kisensu. Tout à fait, naza habitant ya Kisensu. Na botami penza awa makamyo sur Kisensu. Vraiment. Mais quand on c'est aux direction ni. Oh, eza mulele. Direction mulele en tout cas façon ezala ki na ndenge komi eza exploit parce que sengeli na biso kondima eloko parce que sengeli aux à l'aveugle pour que oye baté que vraiment ndenge ezala ki na ndenge komi. En tout cas aux eza direction ya mulele pour encore répondre na mutu na ndeko journaliste. Maître Mikano ko bisabiso avant président sala azo les cancer sala nzela ba semna kitoko a béton bo ezaki ndenge nini? Mikano ko expliquer biso ezaki ndenge nini nzela au route. En tout cas ezaki impraticable et puis ezalaki na criminalité moko makasi. Donc au côté na ndenge nini parce que une fois au côté en tout cas ba bande ko prendre ba téléphone ba bloquer belé ezaki na quand même ya ba attentat aux personnes aux biens donc ba ka ino sama ba extorsion ba escroquerie ba vol donc ba meurtre même ba crime et ben no salama. Mais tant mokonza mboka azui likanso en tout cas chapeau bana mokonza mboka félicitations vraiment ba congratulations na biso parce que eza eloko moya malamu penza esalami l'été sengeli nde boye parce que infrastructure eza déjà moko ba élément déclencheur il y a développement parce que en tout cas on ne peut se développer sans infrastructure parce que infrastructure il y a un moto ça là que en tout cas vraiment qui s'ensundeka et mon représentant Lobaki je ferai de ces pays l'Allemagne en tout cas parce que eza bongo hein donc parce que il faut pays et comme appelle na beauté moko boye hein eza bongo beauté en mboka pe et bendaka pe bolamu moko boye na mboka eza pena bongo eza pena visibilité ya commune de Kisensu côté ezaki enclavé donc ezaki vraiment enclavé mutu nyonso aza natif ya commune oyo ayebi pena ke sika oyo ezaki totalement enclavé donc président du kanisi malamu ya ko désenclaver ngo peut même criminalité en tout cas côté vraiment kitaki na audience moko pe sala maka audience foraine na bili kanga ça qui pena très bien sous visibilité qui makasi donc ndenge mokonza mboka pena na vision na ye eza likamoko malamu donc merci profitez pe malamu pe sa message et pas mokonza mboka pour tout nous appeler ce soir message nous pe na mokonza mboka na makanti o azo ezaka non seulement qui sense mais à désenclaver presque ba commune ebelé message ni repesa mokonza mboka. En tout cas mokonzi mboka eza bongo parce que esengeli toujours kozala na ba pensée ou ezali positive parce que mission de service public ezali privilégiation de l'intérêt général comme mokonzi mboka. Est-ce que mokonzi mboka soki mandat de sili akomema infrastructure akomema ngote donc mon idée moko ya malamu projeté donc ezali ba œuvre oyo koloba na simate mandat na ye parce que les hommes passent les institutions demeurent nani wa salaka ni na tango afati béton mon ezali malamu donc présent ko koyoka batute kasi zala toujours na visionné oya malamu na souci toujours ya patrie et makambo oye panzana donc en tout cas infrastructure ndi yango muto esala ki peuple ya malamu peuple emela malamu parce que nzela so eza malamu nyonso en tout cas ozala malamu eza œuvre sociale moko eza vraiment gigantesque eza bien donc président Kennedy Bosso eza malamu mingi parce que na même na domaine na biso juridique en tout cas ceux qui essayent de quelque part pour peut-être audience moko ceux qui nzela eza impraticable au moins que bokenete donc nzela eza eloko moko eza basique eza pena fondamental pour que tu ba bongo na ko se développer malamu en tout cas chapeau ba au président de la République. Merci beaucoup chef. Bien. Ndeko bonjour. Bonjour. Papa Tala boy. Comment nani? Ngai kombo na ngai prophète Kikanda. Ah prophète Kikanda. Oui. OK prophète en tout cas mes respects teke osela nzambe. Tu habite aux habitants ya nini Kisensu. Oui, naza habita Kisensu parce que po na ya awa na Kisensu na 2015 kosalaka musala nzambe na kutango pe ndenge zalaka. Bon namonaki pena en tout cas pona mokonza mboka to bakisebele po toza pe na ba révélation na ebele to monaki
ça veut dire uta 2022 ba la tal sara biso pa mokonzi kimbangu ke président Fati azana 3 mandats na ye pour na bola mutu ne singa zo sala mais l'autre robakisaka pa na ye coup de chapeau aye ba peke mobikisi ya bayindo oyo azosala ke bango bazala lelo bakonzi batombola epeke za malamu. En tout cas, merci beaucoup pour le message. Nasi rekoma pa mo nzambo kana ba kondi msube ba tala ka chaîne oyo. Prophétique ça sono tongo yaki ki sensu pona musala nzambe. Ki sensu nzela oyo ezali nini? Bon, en tout cas, et ben ça se passe kolongwa ki sensu poko mama tete transport 5000. Ah, tukoloba. Donc aller-retour faut d'abord 12 000 ba 14 000 poko bima beaucoup teza ki bien me kozonga passe. Donc mais automoni yango tolobi mwana bilaka azara mwana bilaka po baleke bele bakokite lokwa biso toyebi fatinani yango zo sala biloka bo mais a continuer yango nde kaka maître Mabiza lobby ça veut dire a continuer lobby et que lobby belé mais biso pe toyebi ka yepe azana oye belé parce que mukonzi ya bakonzi on explicateur to be mukonzi kimbango alobele belé pona ye ça veut dire azana bilaka na ye azana pouvoir na za pena ba mandat na ye ba bundise te ba tire kimia asala oyo asala pewana ekeza malamu. Très bien, merci prophète. Merci beaucoup Bandeko. En tout cas, tous appelés ba maman na biso ya Kisensu. En tout cas, biso ba Kisensu na fête ya. Donc tous appelés na Sengo mo na président Sali maman bonjour. Bonjour. Maman oza habitante ya Kisensu. Oui, ngala mwana Kisensu, na koli na Kisensu, na botami na Kisensu. Vraiment. En tout cas, toza vraiment na esengo vraiment makasi koleka. Kolanitsama oh Fati beto asali vraiment. Toi na esengo komona a penza la Kisensu na mulele. Prince ezala kite. Prince komi, komona caméra pe koti e awa. En tout cas, toi na esengo pena Fati beto a continuer ko sala. A sala sou ya minene. Pour Prince yo, en tout cas, beto na beto. Merci maman. En tout cas, Bandeko bino omoni donc toza na esengo mingi ya représenter bino émission na bino misala ya Fati car de tobisaki bino ke to bandako kita partout président de la République osa misala poto la kisa bino ba imboka o boza musika ya mboka pa yo président osa misala. Alors to la kisa bino presque ba commune belé alors le to kiti na Kisensu lobi toza na commune mususu le pe toza na commune mususu. Merci na équipe technique, merci na Préfina na soutien na merci na l'incroyable Mirakiamvu. Merci mingi na pasteur Jacques Kafa. En tout cas Bandeko, bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino FM télévision, bo aimer, bo partager la émission na biso. Eza moyen malamu ya ko aider biso FM télévision poto kitara na place aboy poto la sarabino. Alors Bandeko nanza ko annoncer bino émission réalité à vie et qualité. Réalité à vie ezali mais quand même toujours moi pose mouké poto message bino na misala ya Fati mais je crois semaine prochaine pour aujourd'hui réalité à vie car ndenge ezala. Merci na pasteur Jacques Kafa encore. En tout cas papa Nzambe apambolo vraiment pasteur Jacques na docteur Peter Nzamba apambola bino kuna na Australie pour na Moussa qui trop bossa pour na FM télévision Bobanda Rolanda chaque jour ba live na FM télévision. Donc à partir déjà il y a semaine oyo depuis le début tout lancer des live donc émission sur botata tala botala on a FM télévision na live. En tout cas merci ceux qui Nzamba zongité tokutani mbalasima à la prochaine mais tozoti kabino botala nzela au place bandeli la place est soukeli. En tout cas Bandeko bo zappé na noté bo zara toujours na FM télévision bo mona nzela place bandeli na place est soukeli. Bye bye tokutani à la prochaine. Maintenant que na biso donc tout l'accès de la deuxième érosion bo mona qui déjà Bandeko en tout cas vous allez brancher dans FM télévision tout l'accès partout présent au ça là donc aux allées routes moulele bana Kisensu ba matete ba ebinzela ondenge zaki avant est praticable mais lelo na bokasité à président de la République Fati Béton a bétonné a bétonné Kisensu a béton. En tout cas biso bana kin bana ya Congo partout dans le monde le président de la République merci beaucoup Fati Béton kala ozaki papa po so ozaki 15 ans 20 ans mais Kinshasa to beti mazo mususu Congo mais to beti mazo mususu ya moment to singa na ba gouverneur na ba ministre gouvernement nyonso en tout cas pour soutenir président ceux qui nyonso bozana derrière il y a vision ya chef de l'état de kozala vraiment malamu mingi po eloko aboyeka ne bandeko baso lobake président lobby a rosalate mande aussi là mais route oyo ok nango te ekotikala bana ya biso ba romona route oyo donc ba robetaka lisolo ya Fati Béton. En tout cas merci na Préfina pour la caméra donc soda partout à Zalarado ye ba bito gena partout
ti ba Lubumbashi ba Mbujima ba Kananga toza toujours ensemble ba Congo ba Chikapa donc pour tout l'Aksabino place wa misala les salama en tout cas bandeko bo s'abonner tout ma ça ba abonner tout ça pour ça toi atteindre 50 000 abonnés 100 000 abonnés pourquoi pas toi atteindre 1 million d'abonnés c'est possible pour toujours la sanoba contenu au eza bana mboka bazo sepela nango en tout cas bandeko bo s'abonner au tel mission au sepeli au partager pe bandeko musu soit s'abonner et au ça malamu mingi. Merci beaucoup donc awa siko to mo kita place route oyo et bandeli donc ada to ma tete donc awa da to côté déjà ma tete déjà donc route on yango continue tina ma tete awa donc ada to côté ma tete papa au quartier ni na ma tete Baumbu OK donc bana ma tete boyebi quartier oza quartier Baumbu alors ah pesa makadam mais vous le betaki zelo nyonso likolo ndo ikiti awa tellement pe ba osaka misala batiki ona nous après ba oya ba kolongola nini nyonso ba kolongola zelo nyonso pour que makadam monado ah eza makadamiser ndenge za bo. Merci beaucoup bandeko donc ndi bomoni bo tozo potanande awa pona zelo za tellement belé donc zelo vraiment ikiti awa ebele ya kosakana te donc manima na biso beka doucement moyen akila so mbango ezate po to ça la reportage donc molo kaka en tout cas merci beaucoup. Katana mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa na yango président de la République Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosela biso banzela moderne azali kobomisa banzela pona ko faciliter déplacement ya population booster économie locale pe pona ko améliorer la sécurité routière na yango asali banzela ebele émission na bino misala ya Fachi tozali awa pona kolakisa bino partout président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oyo ezwi kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili réhabilitation ya avenue Kulumba na Masina réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema banzela ezali ebele o mokonzi mboka asali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais bobanda kozwango awa na FM télévision partout misala ezali kosala.